camion oyo ememaka ba carburant et kosala moi accident na kati ya 3h du matin na lelo tozali mardi kuna pe bandako eziki kuna na Lemba quartier Rigini na bypass bandako eziki batu bakufi bapeska nombre population elobi plus de 5 personnes mais na yemoko gouvernement alobi na lelo côté ngatina batu bun bokolo bakanga ye même na prison mwasi alobe belé na ba juge afinga ba policier afinga fachi ya kosaka na te ya biloko wana etikala kosala mate pa nkondo tiene etikala kosala mate pa mama Denise yango bakangi mwana mwasi wana so mwana mwasi afinga kana yete yo bakangi mobali kanga munoko bana na makambo me bandi ko finga po wolo bani nga mwasi aka na pesibi nombote balandi ya tindika television bisika nyoso bozwami esengo ya kozala susu na kati ya mokoleleo tobeta masolo ya mboka na biso République démocratique du Congo liboso tokotonda nzambe pe o asali telelo tozala retrouver parmi les vivants et belé ba zuma kokite ya koyeba kokoma kati na mokoleleo mayenyo sata na bongisa ki pona biso ekoko longola biso bomo nzambe asili kopekisa yango nde tokotonda nzambe pona protection na ye wasili ko accorder biso pe nguya na ye bokasi na ye esa la kati na biso kati na chaîne na biso pe kati na mboka mobimba bisika nyoso makambo kangami eza ya kofungama na kombo na Yesu nde totonda nzambe vraiment pona yango accident munene nde tokolobela esa la maki kuna na kati ya Rigini Lemba na kati ya Lemba quartier ya Rigini kuna kote ya bypass nde mutuka we memaka carburant esa la ki kosala accident ekena ko tumba bandaku nde sangwama otozala ngo pona ko yebisa bino yambo te to banda émission na biso ya mokolelo o tokoki kolobela makambo ya francophonie ndenge ne sukelaki makambo ya francophonie tokobeta pe masolo ya Peter Kazadi oza na posa ko recruter plus de 13 000 ba pulusi ya sika da pulusi moko esengeli po makambo eza ebeli akosala kati na mboka Congo ba policier baza moke donc bazalaki na réunion ba mesure bazwaki tokobeta masolo Jean-Marc Kabund azalaki liboso ba juge na ye pona koyeba na kosambisa na bambeba na ye obazwaki pe koyeba kosola na tina bakama examen d'état ezuna no mwa blocage ni nezoleka kuna baboyi ko corriger balmbongo bazwite nana kanyi mbongo na bango tokobeto ngo masolo Katumbi selon sondage moko boye balbe Katumbi aleki fachi na popularité tokoyeba est-ce que bato bazwi mbongo to eza penzaki ndoki kaka ezosala nde tokokende sukolobela mpe makamba Uhuru Kenyatta na Museveni bazalaki na masolo kuna na kati ya mboka babengi yango village Entebbe na village Entebbe pona kakoloka kime kota na kati ya mboka ya est de la République démocratique du Congo mboka ya Niger to ebi coup d'état isalamaki kuna président o azalaki wana o azalaki mwana bitinda ya ba occidentaux baselaki kolongola ye nde o ayeye wana sikoyo azana posa Russie pe ba mboka ba Chine ba na kovanda po ba sala makambo kuna parce que ba occidentaux ba nyokoli bango na koyiba na kontika bango ba bola. En tout cas, population, et ça n'est pas que pour Puchuan et Salama. Donc, CDAO, bango pe organisme na bango lokola biso awa, SADC, CEAC, EAC, bango pe ya bango kuna. CDAO alinga kota makambango azongi sa président kala. Nigeria, Mali, Burkina Faso, balo biso ko meki na Algérie. Ba biso ko meki biso pe to koti na bitumbango. Même Poutine pe mo kalobaki ke biloko na kutu toyoka kutu teke ingérence ya ba étranger kota makambwana. Sinon ngape na kota likambongo. Donc, makambo zoko toka kuna ba quelques ba sujet otokolobela lelo en profondeur tokotiama ba analyse na biso. Mais to siliko lekisa ma week-end moko mouvementé. Mouvementé penza otolobela ki un peu makambo ya transport ya Luozi vraiment est comme coupé na RDC bac o traversa ka bango et ça la souteza na panne et le kaka $50,000 pour la kosomba deux moteurs. Mais province azoko kate ba betimbelanga na gouvernement national mais réponse et ça na noté basala qui marche kuna na kata Luozi pona kolobete en tout cas to ebate lo lengeni bakonzi bakangi matoyi pona koyoka biso malale poli babiloko nyose poli na ngambu moy katse ezate wana siko balobaka ete kona Brazzaville po bakoma la mabata Brazzaville to ndenge nini alors balobaki ke ba oyo wana baza ba Congo ba manianga baza na kati ya bureau cabinet présidentiel na kati ya ba gouvernement bo sala nini
atako gouvernement pesi 50 000 dollars wana te bino bandeko bamanianga oboza kuna na kati ya cabinet présidentiel lokola bapapa wa meso bapa tezo pe bandeko mosusu boza kuna bovandi kaka bokendelaki nini kuna oya yo moko kiangani esika na yo moko makambo eza kotambola te bato bazolela yo moto aliboso kozala interlocuteur lokola avocat ya kolobela pe te na mboka na yo bozala lokola bamosusu te bayana bokonzi ata ndako atikala kotonga te na mboka na ye bandundu ebele bayana bokonzi basala eloko te na bamboka na bango bino mpe bolingo olanda kaka baexemple wana boza wana kolia kaka komela na mabungu esili bandeko baza na mboka bokipe bango te nde babeti mbelanga bandeko luozi wana ezaki sujet ya semaine passée nde baza mpe na bato na bango oyo sodema babenga bango solidarité ya bamanianga solidarité développement ya bamanianga mais comité wana etalaka makambo wana esala eloko te banuni déjà esengeli kochange bango comité wana ya solidarité et développement de manianga na weekend toyaki kolobela pe likambo ya Daniel Lusadusu Nkiambi oyo baremplaçaki mpona kokamba aner na place ya papa Mbelu waza na 62 ans na sibana pe aza spécialiste na cardio azani mtamu nganga mais asala pe moi formation militaire azalaka DSP na tango wana de yewana baponaki papa Félix Tshisekedi po azalaki nanu ami ya Nkondo Etienne Tshisekedi papa Daniel Lusadusu Nkiambi musala kitoko tolobaki la fois passée na fin de la semaine Jean-Louis Essambo ye ba zuye comme conseiller spécial en matière de sécurité ya papa Félix Tshisekedi kotala kama kamanezo tambola batobele ba sala programme ba bete ya masasi ba pesa poison ba sala boye makamunyo soane so le kanamboka esengeli tozala na sécurité makasi ya mokonza mboka de yangwana biloko no soana to changeango mais na fin pe ya weekend oyo semaine oyo leki toyokaki Senko leki na kosenga seni yende asala audit ya fichier électoral peut-être yeso ka sala ngonde kondi mama na ba fayulu pe na ba opposant nyonso pe na ba mindele po bango ba seba nani yango bato bele ba politicien bazo mituna Senko yo zo kosenga audit ba sala yango yo mona bango baza eloko te bino bo lukaka ba mindele baya siko yo Senko zo senga osala audit ya fichier électoral pour ce que ça allait ngonde siko ekobima valable po ozala kanani ozala ka institution ni na katamboka ba ebso que en tout cas boakisa papa kadi m'appelle bengala ko telemisa train nga te pona kaka bino ndenge calendrier nga ndenge zali nazokoba les chiens à bois et la caravane passe wade zalaki makamba Senko toyokaki lolenge nini dossier ya Katumbi e yebaki na kobima lisusu dossier nini na tango yo Kabila zaki na pouvoir bafundaki Katumbi pour engager 100 mercenaires na un militaire un ancien militaire américain pour la protection na ye après ça bango minduki sans avis à gouvernement o bazalaki na place ba porta qui est plainte nge kimisaki mboka 3 ans Félix Tshisekedi na mawana ye aleki na kolba banyoso bakima bamboka bazonga na mboka to vanda na bango to sala musala ba bazaki na boloko ba Diomi Ndongala ba Frank Diongo ba bima na prison bobima to ya ko sala musala neko bango baboyi na bango kotala bolamu ya papa Félix Tshisekedi batombokeli ye pe bakoti na bundoki ya communauté internationale pona ko nanzela na bango baleka na kotia président Félix Tshisekedi mopanzi po ete communauté internationale bazala na bokonzi likolo ba opposant wana bazala pe na bokonzi likolo mboka ya Congo yango wana bozomona na kati ya RDC to na ba opposant te to akaka na bandoki na bato aketo bakenda ka s'opposer na matama ya président faut voir son céléré comme na niveau nini yango wana communauté internationale mutazani sima biloko nyonso yango dossier Katumbi lokola yo okoyebaka bolamu basalela yo te papa Bukasa akela ko sekusa dossier wana wazaki ancien peu conseiller ya président matière ya sécurité bakela ko sekusa dossier wana Katumbi kalate araba toyokaki yango déjà organisation moko boye babengango OSEC ordre supérieur épiscopal du Congo ezokambama archevêque docteur Léonard Matebwe lamba ye asilaki ko dénoncer attitude pe complicité ya bamboko to kangami na bango ba ko faciliter ba terroriste ba dongolimiso ba kota na mboka na biso pe mboka na biso ko malango ya bango complicité nyonso ya ba pays voisins abete kimbelanga pe pona ba autochtone ba na mboka me babala bato mboka wana ba rwandaise babala ba ougandaise babala ba Kenya babala bato kuna
de sikoyo à partir ya bango bazo faciliter que banguna wana bakota na mboka na biso bazwa mabele pe komi ya bango. Donc papa oyo pe pamelaki ezaleli ya bandeko babali na bamboka wana na nzela ya mabala ne bakota banguna na nzela ya ba relation ya mariage banguna bazokota na bango yango na Zambie bazwaki uto mokano muto azala gouvernement police militaire okobala mopaya te soko zala mwasi mopaya bamboko to kangana bango okozala kati ya musala ki police te to ki militaire te bana raison pour ce que so ba monique non un général abala rwandaise un général abala congolaise ce que Zambie na Congo ba Matisi Bitumba siko mwasi oya congolaise azana ndako général yoka sa kuluka kusala mabena bande ko ba congolais yango makambo belezo tambla te même na mboka na biso c'est ça qui bloque c'est ça qui freine beaucoup de gens se sont mariés avec des rwandaises avec des ougandaises alors tant que tozo des sons to beta Uganda to beta Rwanda bango bakolinga te ba okela bandako la bango ba beti masolo na totika makambo tourna en rond makambo tambola te papoyo ana raison na ye wako kambaka osek botika ko kabela banguna mabele pona kaka le ya mariage to yeke koyoka susu keno mama munongo ademissionaki mama wana o tolobaki azaki matata na ko imposer ko panza sango yako yinana ya tribalisme baluba na bakatange simba kite mwatango moko boye baluba bo mama bakufa ebele na katanga pona kaka maloba ya munongo Dominique lelo munongo alongwe ensemble pona raison ya maladie. Est-ce que raison maladie? Non, parce que audio na ye moko boye ba betaki masolo na muninga na ye ayi azuko insister que epanzana te eyokana te na bato esuka kana na biso mbale masolo to solo la na kati ya masolo na kati ya audio ba beta masolo ke awa na ensemble eza liwa to kobika. Donc makambo zo sala awa en tout cas regrettable katumbi fala tikana na PPD fala longwa mbangu te ya makambo tozo mona na kati ya ba groupe tozali ya baba mama mutu na mutu akende pas sama ali akende na PPD bali bakende boye bakomika lokoso mbongo. Donc mama munongo azoko regretter ngai nazo na ta $50,000 nazo ta mutu kate pa ya katumbi moko makambo bele na yebisa ye beti lelo asala te. Donc mama alobi bele na kati ya audio na yo zola qui s'acquiert réellement na niveau ensemble et simba souté ba comme ko bete na makofi il y a silence il y a sans ko emonana makambo comme déjà chaud surtout na kati liwape ya Cherubin Okende oyo kala mingi te résultat ya autopsie et comme manango na poisa officiellement nazana tente ya koyeba komela bino makanisi na ngai wana eza ba suspicion to ba soupçon oyo tokoyoka lango te je ne suis pas la voix officielle na koko publier oyo eza résultat ya autopsie bozo la kaka voix officielle tango koya biso tokoya ko diffuser yango. C'est pour cette raison kobima ya mama oyo ekotia mobulu ekotia mbidinga na kati ensemble toyebi na nuté tokeba parce que bango baningaka te mutu alongwa na ngambu na bango bakoluka baboma bakolo basusu mukonza mboka mutabomi nde tolingi gouvernement a assurer mama oyo sécurité polo bilobe ko koma susu fashi mutabomi mama wa longo na ye bo assurer sécurité parce que yango ezanga ki pa ya Cherubin tango longo na ye mo kazo sentir que non ça ne va pas po mama o pe azoloba azobisa na bana na ye kenga penza ça ne va pas bana kutu bakomi ko roba déjà mama nini o te eloko te. Donc wana ezalaki la semaine passée Félix Tshisekedi a sili ko instruire gouvernement pour na basala na lombangu nzela Congo central ya chemin de fer ezonga embouteillage eza trop na nzela kaka moko iso mema bato la Congo central eza malamu te nzela train ezalaka nango train beba toute une république bakoko réhabiliter nzela ya raité dapa mokonzi abeti mesa likofi na mesa lobi nzela ya rai ezonga ya Congo central. Les réalisations des Fachi Béton qui font mal aux ennemis de la République. Ba makambo belé papa Fachi Béton comme kosala nzela Kisenzo papa moko na Kisenzo alobi nga banda 30 ans na notable Kisenzo na mona nga nzela ote oya makadam na mona ngona noté kaka leo na ta ya Fachi ya alobi na ta ya élection ngala ko voter Fachi na ko kota na bira voter ata 10 fois so ba kanga ba kanga ngai esengwe lekeliye nzela kaka oyo ya banzele belé zo salama côté na bosani kutu côté la fois passée akende ki inaugurer ki mwenza kindele nzela wana makada mezongi siko kotala ba réalisation ya makambu ya ndenge 20 mai boulevard et côte
banana boulevard de Lumumba pour que ndeti na 20 mai boulevard ah Taliban ndako eza kuna on dirait cité moko quelle cité eza na France eza na Allemagne eza na Grande-Bretagne eza na États-Unis non papa Fatou Beton a pesi biso eloko moko ya kosakana te si j'ai eleki semaine passée na week-end génocide congolais pour seulement pour na kaka nani za pona économique donc génocide congolais pour na makambo etali kaka ba minéré génocide congolais pour les gains économiques c'est ça que j'allais dire donc génocide et salami na kata Congo génocide wana batu bazo kufa pona nini pona kaka gain économique batu bakufa pona minéré pona diamant tokotimola kuna photo boma batu nyonso baza kuna biso tokoma libre totikala kotimola nde génocide yo salama na ese papa mokonzi Fatou Beton azwaki likanisi ya kosala mokolo mobimba ya ko kanisaka mémoire ya bato bakufa pona kaka mabele na bango ezala ba minéré mabele na bango ezala or mabele na bango ezala ba coltran esengeli bakufa kaka pona cause wana arbité photo sala le 2 août journée chaque le 2 août tokanisaka bandeko bakufi na kati ya est pona kaka gain économique nde basali journée mo baobenga ngo génocide congolais pour les gains économiques. Alors papa mokonzi akumisi nzambe na ndenga zo batela na ba congolais boyembo ke panzani na nuté parce que batwana ba zalaka na makanisi ba panza mboka Congo mais nzambe aza au contrôle a lancé qui mobilisation a sali appel à la mobilisation générale contre l'agression en RDC par les puissances étrangères puis a sengi que TPI ezala tribunal pénal international pour ne pas juger ba crime et puis on ne se passe pas crime oyo esali kelelo oyo pona gain économique génocide salama bato wana bazo ba poste na politique te ba parlementaire ba kota na likambo wana ba sala mobeko moko boyo nde bosenga na ye nde sikona tolobaki na kata weekend passé weekend eleki ke Fayulu aya solo a condamna ki pe communauté internationale ko kanga kamisu matoyi pe munoko na génocide oyo ezo salama na Congo etikala ko salama te depuis traite négrière en tout cas biloko wana alobi ke ekotikala ya bomo itokotikala ko bosala kango na Congo te biloko wana mokweke pe alobaki ke Rwanda na Uganda bango penza bazana obligation ya ko rendre compte pona agression bazo sala na Congo oyo zonga kaka kozonga ka pe ba nyonso oyo baza ba victime bana batika bandeko baza sans soutien gouvernement a sa la volonté politique pour na kosunga ka bango wana ezaki nde maloba ya mokwege papa Fatou Beton ba simba donc ba accompagner na likambo wana e Fayulu et mokwege ont soutenu l'idée du président de la République pour na kosala mokolo mobimba pour na bakanisa ka ba wei ba kufika ka pour na makambo génocide pour na ba intérêt ya ba minéré na bango. OK toka kila fa passer na Bitakwira basela ki opekisa ye koleka kana ba chaîne pona ko neko panza ka basangune ya NT ko kende ko lobaka o ba Rwandais ba Tutsi ba bana mulenge ba bomi banda ba botama eza ki makila wana nde bapekisa ki akende ko lobaka ngote pona sesak amonaki ke eza maloba N kaka ndenge chateni alobaki yango bango pe bandibela bongo oyo ekoyaki na matoya Rose Mutombo te a betaki ambassadeur wana maloba pona koloba ke je suis inquiet ya koyoka ke bino boko ozwa ki place ya ki avocat balobeli ba porte parole ba bana mulenge qui ont fait des dégâts dans kata mboka na biso o bazala ba M23 bangumino ba Turanero bato ba tondisi ba groupe arménien wana eza ba Rwandais Tutsi bana mulenge mais vous la communauté internationale vous prenez leur défense boye bateka ba Congolais ba nyoko mi combien de fois na nzela ba bana mulenge bo condamnaté bo pesa te tumbuté wana na pesa que félicitations pa maman ministre de Rose Mutombo mais c'est ça que pena bana ba lembele wana ba ko lo bakapa ya papa Bitakwira na ndengo zaboye ko le kakasuna ba chaîne était pona message na yo ya N bolongwa ba batina te ba penza ba lembele na senisa mutu ya bino moko bo benga yepe bino boy biteka ba rondi ba bomba kabiso ko mbelefa yo batu ba bomba yo nyoka yeko bomba bana na yo ogangi nyoka o sali message N est-ce que ça va bongo but boma biso to ganga biso to lobaka ke omoni ndoki belela siko ngala zo belela ndoki oh message N c'est que mutazo pekisa na ganga te na ye
na mutu azoboma biso bandenge moko banzela moko tokoyoka ye te na Niger kuna ezotoka babenga na ambassade ya France eza na moto mpo na nini bango banyokola mboka na bango babiso tobanga banani yango Bitakwira apesi message asali video abela kopesa ngala ba télévision te na réseaux sociaux que tobenga na ba ambassadeur nyonso ba occidentaux tokobona ndenge RDC ekozwa lobiko même 200 000 Congolais tobela balabala ndenge zo salama na Niger okomona toko yebisa bango ke topesi une semaine soki ka bosala ngo te ali tobengani bino bokomona ndenge communauté internationale bakopesa hors de par Rwanda abima na mboka na biso wana Bitakwira azoma déjà révolution na kati ya mboka et je vous soutiens Bitakwira. Merci beaucoup pour le rappel des titres Oyo Yamakambo Oyo et l'équipe na semaine passée jusqu'à la fin de la semaine ba titre wana Oyo Likakiwana CEDEAO na Niger donc ça a la SADC bango balinga ba intervenir pour bazong sa président ya Sikawana et ya Kala pardon mais bambo kebele ba telemelis CEDEAO wana na bisoko meki biso peto koti alors to kota na ba sija lelo eza ndenge nini ndenge na yebisaki bino ke ba sija lelo eza de camion oyo ememaka ba carburant et kosala moi accident na kati ya 3h du matin na lelo tozali mardi et lekina ko talaka mituka oyo bombaka wana esali choc kaka na nzela Congo central toyebi combien bato bamboka na bakufa ke camion esali incendie ndenge carburant ekulaka na nzela bango pose baya koyiba na bango carburant esika nyonso carburant ekenda moto elanda tina bandako kuna pe bandako eziki kuna na Lemba quartier Rigini na bypass bandako eziki batu bakufi bapesika nombre population elobi plus de 5 personnes mais na yemoko gouvernement alobi na lelo côté na tina batu bakufi kuna et lelo tokolo basusu ke ba laïque catholique na protestant ba laïque catholique na protestant ba ebisi seni lokola yozo lingate consensus consensus ezala que batu nyonso ba se mettre d'accord na makanisi na yo bango ba katolika na ba protestant balobi balinga kota na balabala basala ba action d'envergure pona ba eba na kotelemela matoi mangongi ya seni nenga zo lingate consensus ezala est-ce que ba katolika na ba protestant baza ba na kati ya mission moko ya ba occidentaux pona ko bebisa ba élection parce que ba yebi penza keza président Félix Tshisekedi akoleka soki toke na nzela ba élection kaka ndenge Frank Dionga lobaki pa ya escadela soki na nzela élection papa kolongwa te nous devons chercher d'autres voies un autre coup de force est-ce que bango peut pas jouer jewana parce que ce qui consensus c'est la catégorie consensus c'est la qui to sangisa batwa changu nyonso to sangisa batwa mwamba nyonso ne yango to kobenga consensus ya makamba votaka ezalaka na parlement na ebite ceux qui chole na ba protestant ba mayele petu obazala ba diplôme ya lokuta to ya solo pona koyeba que consensus ezalaka ya population te la population a envoyé des députés et représentants ka ba population. Alors, ceux qui majorité n'a pas député va voter locaux, c'est ça qu'on appelle consensus. Jamais dans un pays, ils ont voté à 100% Félix Tshisekedi. Jamais, il y aura quand même des gens qui vont voter yété. Alors, le là, tout le monde va voter yété. Tu as que non, ce n'est pas les consensus. Les consensus, tu vois que ça va élection. C'est les questions primaka, c'est la majorité. Il y a un primaka. Président à cause de 51%. Moussou soit 50%. Mais où est 51%? Il y a un président. Alors que bango que non consensus c'est ça consensus c'est ça na ndenge président ba nommé 51 ou 50 consensus c'est ça au côté que la romo na consensus na mboka ata na lola ça te natanga zali kona consensus c'est ça kita babwa ke na mabele yango na mabele o banda toza a mutuna idene ata na famille pour la ke batu nyonso bazala makanisi moko eza passe yango babimisa na kati ya démocratie makanisi ya majorité. Biso na ba église toke na kapona ko voter pasteur toke na ba élection sur 10 personnes 6 balobi oui tolingi pasteur oyo 4 balobi non balobaka nini oyo bino bozwi te bo se rallier na ba oyo bazwi même na kati ya bible ba élection ndengwana ezalaka ba vote ndengwana mais siko bino bokomi ko sabiso consensus mais c'est le parlement ba voter ba monique loi électorale banani balingi eleka elekisi
oh to sala bureau ya seni banani balingi eleki oh to sa bino sikoyo bokoyebaka ke Félix Sekedi akoleka bino bokomi ko déranger boyaka na candidat na bino pona ko voter président seni et ça la ka problème pona ka ba catholique yo moto za médiateur oza sur la candidat na yo so ko réussir te alors tiens au trouble donc pour la bino so qui ma kanisa bino balande ngote il faut ko tia trouble on doit commencer à arrêter même les prêtres on va tia trouble na mboka na biso il y a beaucoup de prêtres ba mboka belé pourquoi ne parle pas seulement des prêtres Congo bazaba fongola ba miso ba futa maka kombe na l'état kaki moyibi na ki moyibi alors ba catholique balingi ba sala soulèvement ba table na balabala pona ko senga consensus tout na ba protestant bokenda ka élection kala mingi te boko lire batu c'est que tant boko lire batu bolingi mutu azwa 100% pour boyeba keza consensus hein oh en tout cas bino ba protestant bo penza tina te basi ba catholique penza dans la Bible penza lobi que vous êtes des filles des catholiques. Alors donc la makambu ya francophonie résultat final RDC banda makambu francophonie tout un peu première fois azo ba médaille au azui hein médaille au azuana sur 37 pays participants la carte francophonie RDC bimi 8e na classement final avec 5 médailles d'or hein? 11 d'argent 18 de bronze hein? RDC abimi 8e 34 médailles totales hein? Na ba discipline confondue hein? Mais na makamba bal ne Cameroun mutabimi vraiment vainqueur. Kuna na kati ba beti faire alingaki asala neta betate ba bendiye abetaki makasi. Hein fali akimaki na mokola suka wana na ebite soki bakende ko zaki sika moko balinga na kate. Hein na tour liboso fali abeti faire ya boy. Deuxième tour siko ba bengsi faire ya fali ya boy. Hein mais wana polémique na bango moko ya biso totala. Hein mboka ezwande lokumu. Hein na côté bonzambe babengisaki Moïse Mbi abeti ndule babenge Poutine hein, de la RDC hein, ya musique ya gospel babenge Poutine abeta ndule moka kosakana te en tout cas même Fali esika zalaki fere bandimi ke papa babeta musique ah makamoni so l'équipe très bien 3000 plus de 3500 athlètes ya ba sportif kaka 389 artistes hein faut mona makambu ya bien salamaki donc RDC dans les cambo penza Fati Beton amati lisusu yango tangu tosili koyoka sondage moko esalamaki na centre africain de la politique et socio-économique oh non nani Katumbi popularité na yekomi komata likolo ya popularité ya Fati Beton centre africain pour la politique et socio-économique ba penza ba tente bozi penza bonga Katumbi pe boa batu boko corrompu boa miyibi bovanda kutu wapi fallait te ko sala binata ata kutu vraiment to tambola nanu momola IDPS penza e ko tambola na mona ba corrompu lokola ba papote centre africain de la politique socio-économique hein babimisi Katumbi avec 45% babimisi Fati Beton avec 34%. Honte à vous hein. Vous soyez maudits au nom de Jésus-Christ. Tela, atambula kana Congo la kisasa oh, tambula yo moko centrafricain. Est-ce que makambozo banana ko ndimata mwana muke ako ndimate? Ako te ko ndibangote. Fati Beton ana record ya kosakana te. Na ndenge toza boyelela. Fati Beton ana record. Hein, bino bolo balokutana bino, bokotikana kokosa pe mututé. Bobeta na bino bobeta na be bokokosa peuple congolais te. Bolingo matisa Katumbi, est-ce que na boka na biso c'est un pays de blancs? Na tout bino ba occidentaux bino boso ba nani est-ce que au Congo c'est un pays de blancs bozo Katumbi qu'il soit président en France bozo Katumbi qu'il soit président en Royaume-Uni en Israël mais pas chez nous en RDC on n'a pas de blancs c'est un pays de noirs bino ata la Zambie na isika uta na mama na ye kuna balwa na bango eza de père et de mère mutakoza la président de la Zambie doit être né d'un parent papa ya zambien maman ya zambienne papa ya zambien siko yo ouais, papa est juif, mais maman est Zambie. Attends la Zambie, au côté là, comme présidenté. Quand on commence la France, bah des fois, le gars bango ne pas bon la bien. Na RFI, bah TV5, bah on va kumisa kayo. Quand on commence la président bambo kana bang. Pas chez nous Katumbi. Nous on peut abimi. C'est pour dire que ça ne va pas chez vous là-bas. Ok. Peter Kazadi, il faut 13 000 policiers. Annonce on a salaki en banda lobby, bah vanda kina, bah kambinyo sur la police. Hein, bah salaki wana. Balobele ki makambo bele
entre autres sujets balobelaki yamba embouteillage balobi ke esengeli formation ezala mpona roulage bayeba na kotambusa makambo bien et puis bamituka minene wana etambolaka so na moi te na Kisasa grand car etambolaka so na moi te après 22 heures awa biso toza bralima biso tokende kotika awa biso toza basima totikaka basima bokekabolaka basima na bino na butu balobi bongo et puis oyo utaka Congo central bandundu boya te avant 22 heures botelema kuna après 22 heures ne bokokota wana bamesure bazwaki papa kilimbalimba kuta alobaki mesure oyo akala ye kuta ayende kosimbisa yango lisusu ok mais balobi kaka ke respect ya code de la route na bandeko nyonso o bakumbaka mituka respect ya code de la route eza te marike balobaki bakanga su te mais eloko kaka tokoyebisa mna Kongo bayokaka na chikote bolokola esengi su kokangaka mpona kosengaka mbongo yango ne dérangeaka mpo makambo mbongo mpe balobelaki mpona baroulage moto azali na etumbu fo kotinda ye na babiro me babiro wana mpe balela mbongo alors esengeli sikoyo koedike bato ndenge mosusu Kabunda azalaki liboso na juge lobi na cour de cassation aventure ebetamaki kuna tala makambo azoloba epai na juge Maman Marthe n'était jamais été arrêté par Mobutu. Donc moi si il y a opposant qui s'est dit atikala jamais kozala arrêté parce que Mobali na ye aza opposant asukité alobi première dame Baba Denise Nyakeru batikala jamais kokanga ye et pas ya Kabila po teye azalaki première dame bongo pona nini moi si na ngai bakanga ye na régime ya Faji Beton wana question ezotuna et pas ba juge. Mais moi, mon épouse a été arrêtée. Hein? Pourquoi? Ngala ko sa réponse pas Kabundi. Moi si na yo bakangie pona abanda ko finga ba juge mukolo bakanga ma Kabundi mukolo bakanga ye même na prison moi si a lobé belé na ba juge a finga ba policier a finga Fachi ya ko sakana te ya biloko wana etikala ko sala mate pa nkondo tiene etikala ko sala mate pa Maman Denise yango bakangi mwana mwasi wana so mwana mwasi afinga kana yete yo bakangi mobali kanga ka munoko bala na makambu me bandi ko finga po lo bani nga mwasi katumbi mwanga mwasi pardon kombo kuta katumbi ezande trop na munoko na ngai bo katumbi a vrai ndoki ya Kongo yango na kombo ne kenda trop hein mais nga mwasi kabundi okanga mapona ofinga ka ba police ofinga ka ba juge ofinga ka mukonza mboka yango azana Kabundi na peso réponse mais eloko ba wana ya kala basa ba opposa batikala ko sala ngote OK. Pour Kabundi, République est commis en danger. Misère à peuple, insécurité dans l'Est, enlèvement, banditisme dans la ville, absence de programme, ya malamu na gouvernement, et so la Kisakemboka est commis en crise, et sengeli population alongo la Tshisekedi na ba élection. Tshisekedi alongwa, pomboka izwa kimia. Mboka izwa kimia pa nani? Pa Kabundi, to pa Katumbi, to pa nani? Hein? Peuple congolais a la confiance dans le président Félix Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton. Big Rouge na likolo beton na mabele beton na se mabele paza na beton mutabi la kana nzambe o longole ndenge na maloba ata tracteur ko pikola azana deuxième mandat et assir wana manya mutaloba mais tota la pe so ko ksama po ngana zoloba en rapport à professeur Papa Simon Kimbangu mtu wana zoya ye wana mutakomi mabonheur na Congo et to bandi comment le Congo ezoko renaître espoir ils ont renaître ba abeloko to sala te ba compétition boye et Matrice Nkita na kati ya mboka ba mboka nyonso ba féliciter na ba français batika na Sony na mushiki wabo Louise hein Karaba la sorcière atikali na Sony ayena yete atikali na Sony omoni esika osuki bon examen d'état ba lobi que ba zo mbongo te ba kangi ba bureau ba kangi ba ko sala te ba na ba nyongo c'est pour cette raison ba ko sala soute ya wana obazo l'examen d'état bozela na bino soko kenero voyage na bandu nukende bakangi bureau toyebite nani wa kangi mbongo ya ba inspecteur wana ezaki maloba ya Henri Christian Longenza hein secrétaire général ya ba syndicat ya ba inspecteur na Top Congo mutu asili ko lobaka impayement ezana plusieurs mois hein ba litige pe ya bambula ya ba 2020 ti lelo na ba futa penza te en tout cas wana mukonza mboka yoka penza nani oyo akangi mbongo ya ba inspecteur ke ba nyongo ezala bandakala mutu alia to ezana ngo penza ke bafuta mate esengeli penza IGF akota makambongo bona kosukisa Uhuru Kenyatta bazala ke longo na Museveni me ba ndoki bakevanda opona konge kota pe lokuta mavanda ki pona kongo kota pe na Entebbe basangana ki pona baluka
pe ekota na kati ya Congo mais toyokaki ke na esika ba Kenya bazali ba M23 ba koti ba tumi bandako ba bomi pe bato mais esika ba Kenya EAC azali tala na ba Jean-Pierre Bemba kepe ko sala boyoka na bango basali traité basali ba corps na ba Kenya po kimia ezala mais kaka na mukolo wana esika ba Kenya bazali ba M23 ba koti ba bomi ba mama batu yango ba wazalendo lobi ba bundisi ba M23 ba bomi ba M23 po bo saka na petro kala mingi te soki bino ba Kenya pe bo sala le côté ba ko boma bino. OK, merci beaucoup to comme pendant na suka ya communication na biso ya actualité na biso ya mukolo lelo mbote na ngai ebele epaya papa papi Kelly epaya papa Rife Kisombe. Merci beaucoup. Ngalenga mingi kubanana na papa. Tala kabiso ba Kongo to tonda na respect. Et on va le français. Rife Kisombe. Papi Kelly bana ba français. Biso tala ba Kongo biso tala ba Kongo to respectana papa. Papa nanu liboso pour na respect. Président mais kuna na France bango Macron ana bango babota mana na impolitesse na bango. Alors wanande na loba papa secrétaire général AK47 Motebele pour na kokamba de pes banner pour kamba pes posa banner solide. Okende photokota boye avant l'élection photokende nanu congrès boye papa na telemia to kende kaka élection kana ne to saboye. Bon, merci beaucoup papa Kabouya pour na ko telemaka na ba position comme ma population congolaise na élection papa Fatima Beto azwa deuxième mandat na ye. Salutations à tous les communicateurs de l'UDPS pe bande ko nyonso en dehors de l'UDPS balobelaka ba défendaka cause ya Fachi béton. Avec Dieu nous ferons de l'exploit. Numéro de téléphone plus 243 89 92 51 866 plus 243 89 92 51 866. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Au revoir et à la prochaine.